ba mama to fanda te bébé quoi Chaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Osatiro ila takalia siange katana Nabituma basua yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwenye Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Kinel. Oh. C'est biloko nanga depuis na tinda. Bande ko nanga ngolo ba bazika biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo ba kolu na tinda kiko. Ah. Mon atteint biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais iko koma TV. Non. Rita na bilope leki nanga. Botala pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndeza ba moko na studio, aboka ta mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui là ils ont chargé les lots tout ça le bureau que nous choisir quand on y a ça quand tu côté de la salle ils ont chargé le bureau de Angola fait 45 jours de 45 jours de commis il a fait combien d'années Angola Express Business International ah bon pour les aller au Tchèque en France et qui m'a mon Angola la conteneur peut direct 45 jours sur le bureau là on a ça sur le bureau sur sa voiture vraiment mais quel est le jour il y a Angola maman Antonio Miala mwana mobali ye wana na biso ko pe yaka rita yaka nangola za wana Angola normalement eza na palanka na palanka bana tu Angola ba yebiso komi kana palanka wana so komi na Mathieu komi normalement na hôpital na biso sanator kalaka oui ça bande komi na hôpital sanator okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zaka wana bara Mathieu so komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota donc Jota ko bazo Jota donc so tuni kana Rua G batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palanka modumba tutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business bana Suisse bana Belgique bana Italie bana Angleterre limero wana eza wana Londres o no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko tozwa biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Sobamisana Kolanda, Irène Masiendo qui TV Identité, Yabunde o maman abino la cabino kakaba histoire vrai pour et ça la bino ba vrai makasi nabanda kunabino partout bozali nenge na lobaka nzamba lola apambola bino pour na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Irène Masiendo qui et ça la vraiment bien makasi yango to ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout ba onano ba sabona te na site yo bo sabone abonné au site ya maman abino bandeko déjà bo sabona bo partageaka parce que biso to betaka masolo ya solo to betaka aubergine te to sela ka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie to pesaka merci na bandeko nyonso baso soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi saleki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na maman 22 moi sur mibla 22 ndako na Verchache ezalaka yo Betty la patronne to bosanité code mboka ya Willy Musheni code mondial Willy Musheni moto moko bien makasi ya Willy Musheni merci na kokonya nzombo ya Simondo ya papa depuis Irlande boni basangwa tazi vita imana ya papa trésor chou balobi Anastasie vita porte-parole na biso ya mayele merci na ya Bea Zakari Tulomba moi si kitoko petai mami la plus belle na kata France tokendaka bongo na bibi chez moi Nzambi et uno en direct de 001 BBC de moi-même bamouré na bamoureze na bosanité na kata Belgique kopesa merci na vie na Jadon Fumu ya Zélande Jadon Fumu balobi Jadon Makola na kati ya Belgique bamouré na bamoureze Irène Masiendo ki ayaka bohina la kabino kaka masolo ya solo isona memeli bino bandeko bokolanda mama Irène ezali solo moko eza vraiment molaité ndeko na biso mobali ayeko senga conseil abenginga lobi mama Irène
naza na posa na yoka bamore na bamorezi baloba mpo naza lika moko ezoderange ngai yango ozomona biso mibali mingi na poto tozosala ba AVC bamandefu ezolongwa pembe ezokoma lokola rouge lokola chocolat trop de problème bopesanga conseil nasala nini nazali mobala libala naza plus de 50 ans naoti mpe kosala mwasi nanga fete ya monene ya anniversaire année passée mwasi nanga kokisaki 50 ans année passée nasalaki mpe fete mais problème oyo naza nango ezoderange nga mama Irene nabali mwasi nanga awa na poto te tobandi ne banda Kinshasa naza mwana oyo nabotami epai ya paster ndeko mobali babi papa na bango aboti bango azalaki paster bapaster kaka ntango akala bapapa na biso ya mikolo azalaki paster na Kinshasa papa na bango tokoli mpe na eloba nzambe na kati ya ndako na biso baboti biso 5 toza 3 garçons 2 filles mama Irene tokoli mpe na parole de Dieu tobande kobanga papa biso tobande korespecte papa makasi mpo azalaki moto moko azalaki vraiment logique papa na biso bapaster kaka bapentecote nde kaka ezalaka abi mama Irene problème nini nakutami nango na vie papa na biso aote kokufa atikaki biso na 2022 papa na biso nde akufaki papa aboti biso ya paster viki papa pakolaki makasi papa akufaki ntango papa akufi kokunda papa na biso esalaki mama na biso akoma kobela-bela mingi mama aboti biso viki mama na papa balinganaka mingi balinganaka mpe bomwana baboti biso bazalaka jeune mama pa soutenir papa mingi na mosala na ye ya kipaster ti akoli donc ntango papa akufi ezalaki choc mpona mama na biso akoma kobela-bela na biso su 5 baboti biso 3 garçons 2 filles nga naza mwana liboso mais leki oyo alandi nga na nsima mpe azali paster na Congo Kinshasa ye nde vraiment azalaki trop na papa mpo alingaki mpe makambo ya nzambe koleka biso nyonso na kati ya ndako bien ke biso nyonso tokoli na liloba me alekisaki ti elo esala mpe ke petit frère na nga alandi nga aza paster na Congo Kinshasa mama Irene eloko nabengi nasenga conseil nabeti mwa lisolo ya vi na biso ntango nazalaki na Kinshasa nazokola na église tobandaki kosambela nalingaki mwana mwasi moko boye mwana mwasi wana ye azali mwasi nanga ti lelo oyo nauti osala fete ya 50 année passée azali mama ya bana nanga tobotini bana misato ntango nalingaki mwasi nanga na Kinshasa tobandaki kosambela esika moko église moko pa ya papa na biso toyebanaki bafamille nga nayaki koya poto na respect ya papa na biso lokola ayebaki deja ke nabimaka na mwana mwasi wana atikaki lokola fiancé epa na biso ntango nayaki poto nzambe epasalaki grâce makambo ekendaki bien nabengisa mwana mwasi wana me nabalaki ye non te ntango nabengisi ye ntango aye poto asali 2 ans na poto nde naye kobala ye napesi mbongo nyonso libala mariage wana ye azali na poto azokende 2 ans mais ntango akomaki kaka na poto mama Irene azwaki zemi abotaki kokoma mwasi nanga azokoma mbala moko azozwa zemi mpe azobota mwana biso ya liboso ya mobali oyo lelo azokokisa 19 ans mwana biso ya liboso mama Irene natikaka ye na Kinshasa mwasi asalaka 4 ans kozelanga ti na ye poto nasala effort nabengisi ye nde kaka ezalaka ntango akomi azwi zemi mwana biso ya liboso azokokisa 19 ans jeune garçon na biso mama Irene ntango papa na biso engei kokufa atikeli ya mama ya biso maloba ayebisi mama ya biso ke mwana oyo ya liboso ya 19 ans wana mwana nga liboso azali mwana na ye donc papa boti biso ayebisi mama na biso ke mwana oyo ya liboso ya nga na boti na poto awa azali mwana na ye avant papa na biso akufa ayebisi mama na biso bonge esala mama choc mama ayebisango motu te mama azaka mpe babasi ya mitema minene mama kanga motema na ye ti akunda mobali na ye ayebisa motu te na choc akoyoka likambo wana papa ayebisa eke mwana nanga liboso na poto aza mwana na ye mama na biso akomaki na basusi akomaki kobelabela moya kobimisango na famille ezalaki te mpo azobatela biso problème eza nini mama Irene nzoka ntango natikaki mwasi nanga lokola fiancé na kati église papa na biso abandaki kobimane na bafille ya église mama Irene bapaster ki baaventurier oyo to baaventure bazosala lelo mama Irene ebandi lelo te ebandi kala ke bapaster baza baaventurier baaventure ebanda nango kala mama Irene peselanga lisolo na bamore na bamorese bapesanga conseil mama biso abomba likambo wana amona ande akoyebisela motu te ekomi siko mama na biso akomi kobelabela azobelabela aye koyebisa petit frère nanga aza na Kinshasa olandinga oyo ya paster alobi na ye ke naza na posa na sola na yo na grand frère na yo oyo ya poto dona ngai naluka mokolo moko ya bien tosolola petit frère nanga tuni mama biso problème ni mama santé ezotungise makasi mama Irene mama ayebisi paster leki nanga ya paster abiki problème oyo naza na okufa nango te papa na bino avant kufa ayebisaki nga ke ti ya na bino akendaki po tatikaki fiancé na awa na église papa ande koabize na
na mwasa ya na bino akenda na zemi na ye yango montanga koma na poto mbala moko omelaka te aboti eza zemi ya papa na bino euta Kinshasa awa eza pe na mwana mwasi mususu kaka na kati église akenda pe Canada akenda pe kaka libala akenda pe na zemi ya papa na bino le papa na zalo kola boti na basi mibale libanda mwasi ya grand frère na zaina ndako mwana liboso ndenga koka papa na bino eza te kakoka koko na ye akokande papa oya bota ye c'est vrai maman biwi na okufa na likambo na motema te ngape mobala sengaka nga pardon. Après 2 jours papa bino ayaki kokufa koloba makambo alobaki nde malobeka nga makaiti na ndenge na kunda papa na bino ah bon esaleki nanga pasteur bien te leka pasteur abengi nga mama Irene asali tout asoli nanga calmement abongisi nga moral atie mama na biso na ligne alobi oyoki yango epananga mais lokola mama zobela za na pasi ya maladie akomi pe déjà mukolo yo kango na maloba mama na yo moko po ezate ke ngam na tikalaka koyebisa yo mama Irene leki nanga kenda ke tie sika ma biso avandaka po ya vandaka sukuna te mama tikana ba ser na biso atie mama na telefone nto mama ndi koyebisa nga mama teinga loba nzamba tenga teinga bilimbisa mama lobi mingi mama Irene dikona nga ko bakisa ke mwana nga azaka mwana ya papa biso apa rwana mama pesi biso su couple mo beza na États-Unis apesi biso na kombo ya famille na kombo ya fille yango na église nga na tikalaka koyeba fille yango te ayaka na sima na nga ta nga na voyage aka ba 6 mois après fille na mo sambela pa na biso mais petit frère na nga ayebi fille wana bien mobali nepe petit frère na nga ayebi akende États-Unis abota pe mwana pe ya papa na biso mama Irene esali biso trouble komona papa na biso logique azalaki nango ba respect to bande ko pese mama Irene ba pasteur ba banda na bango buso ba banda kala ce que problème ne ko senga conseil mama Irene petit frère na nga zoloba na bomba likambo na kanga motema na yebisa ngo mwasi na nga te na yebisa ba sœur na biso te baliki na biso abasite to bomba ngo lokola mibali po soki to bimisa ngo to breske yango viki mama na biso sa maladie makasi e komema mama na liwa mama Irene banda na yebi likambo mama za sérieusement malade mais to kokisi 4 mois to banda ko zela liwa mama biso po mama za vraiment na état moko eza critique mais banda lobaki yango 4 mois yango mama biso kufa kaka te mama Irene nazangi kimia na ndako nazotala mwana nanga nazotala mwasi nanga mama Irene tito vandaka ni na ndako na oti ko set les fêtes anniversaire monene ya 50 ans mwasi moka lobaka te hypocrite mama Irene zoka ndati kala ko bimana papa nanga yango mama Irene mibalo baboya rabasi ba hypocrite baso ba lobaka te quelque part ba na raison mama Irene mwasi nanga na ebite aza fille mo aza na calme alingi makambo nzambe alobaka mingi te mais aza consciente ke abimana papa abotinga ke mwana biso liboso aza mwa papa biso mais aza posé mama Irene banana kaka nazotala mwasi nanga nazondima te kezai mama Irene nazosuka motema 4 mois yango petit frère pasteur azote yanga kaki bonzambe ya courage tozoe bate siko couple aux États-Unis to benga bango to sola na bango podliki nanga ayebi bango très bien nga na yebi bango te mama Irene nga na yaka nanga déjà poto mais petit frère nanga pasteur ayebi bango tozomi tuna ba question na leki nanga to sala nini to benga couple to sola na bango to tika mwana nga zani kaka bongo lokola mwasi akosela mobile na États-Unis poko benga to koluka problème na couple na bango te mama Irene yanga mo couple nanga na zoe bate bo pesa nga conseil na vandisa mwasi nanga na solisa ye na zelati mama kokufa bongo na bimisa likambo yo na sili maele mama Irene mama banda bimisa likambo 4 mois yango mama zo kufa te me ngande mutu nazo kufa mama Irene nazo kufa mama zo tikala nazo kende musala na pasi mama Irene tension zo tongisa nga nazo le na nzela musala na kumbaka mama Irene mbala mona komi stressé na komi na trop de problèmes mwana nanga liboso aza mwana ya pauvre papa na biso ti mwana bima mobimba papa na biso bongo ezate kakoka koko na akokande papa na biso mama Irene tala ba aventure ba pasteur ba banda buzo ba kala mama Irene pasteur na biso tozo ba papa biso za pasteur a lobi lobité aza pasteur ya Pentecôte ya kala ba papa ya mikolo mais tala likamba sala botisa bana batumi bale na kati église wana oya lobaki bomba oya bimaki na banga botaki te to yebite nzamba limbisa mama Irene bo pesa nga conseil na sani na zelati mama biso okufa bongo na bimisa likambo yo to na vandisa mwasi nanga na tuna ye po mama azokufa te 4 mois yango me ngande mutu nazokufa mama Irene naza kimia te yango na epano lokolo tangaka no bamboka te otangaka bakomba famille te beta liso na Irene Masiendo TV nazozela ba commentaire bato ba komata na sala nini bo pesa nga maele yango na baloba kolia na mwasi kolia na ndoki mama Irene basio balobaka te baza na makambo ebele mibali mingi bazaka na comportement wana
nga linga mwasi aloba te mwasi azala mwa timide nalingaka basi balobaka te balingaka basi ya bababa basalaka badega ebele vomi ezala na mwasi ne lokola biso baoyo likambo ezali olobi toswani na biso tobongisi tovandi baso babomba makambo na motema babombaka makambo ya ndenge na ndenge babima na batata na bango na babokilo basala badega na vi baboma na bana bavandi na bazemi bana babima bakata bana mitema me na poto bakoma basantu babimwa mwasi otobetela lisolo aote kokokisa 50 ans passé mobala asalaki feti ya monene na poto na bango kuna mpo na tangi komba poto te soki omoni liloba nzambe kite matamo santu mbala mine na feti kutu masangi ekota te miziki ya tonton fale beta te ozopimela bato meide ozoboyisa bato tonton fere gola tobina na biso olingi te masanga ekota te moto alangwa te me ekobo osala obimisa moto mpo bomba ovanda no mpe pose evomemela masanga tongano mpo oza na masuma minene ya vi oyo bomba olakisaka bato te ezopesa pasi yango bandeko nanga kobongola motema eza facilité bato mingi to mwana se na tango babongolaka maloba na nzoto mitema na bango eza na ba problème ebele tovandaka na bassassin na bassasine assasine sikoyo ya mwasi assassin nde ya mobali poto tobala bassassin mibali bobala bassasine baboma bato na Kinshasa na poto bakoma mama prophétesse bakoma basantu koteya te bato mazambe pamba lokola bango basantu nzoka nde badega yoka mwana mwasi et puis abange ekobote abima na pasteur ya kosala ekobo na pasteur eza somo mana musani ekobo kana mutu na pasteur bosala ekobo eloko pasteur ye moko ateyaka eza me bosala ngo avec conscience nzambe alingi bino bokokangama botikali biloko ekangama lokola tomona bikolo bakangamaka bongo nzambe amalamu bosala mabe mazoprotege bino kaka topesi nzambe merci na bandeko nyonso bolandaki Irene Masiandoki bo partager vidéo bo s'abonner na Irene Masiandoki TV ebete le Pro Mars o mama bino bo tiela biso ba commentaire bo pesa conseil de combat mama bango banda mise makambo 4 mama zo kufa te mazobela kaka yenda lobi azokufa azokende musala na pasi azokufa azotala paske azokoka te asala nini tokutani mbala nsima nzambe alola bomba bino soki mwana moto azongi te tokaya suki kobeta masolo partage lisolo sabone ndenge na yebisaka bino biso osalaka proverbe 19-20 po esunga yo nanga na suite ya vi kolo esumasi ya asala bino bolamu bizu babaye yogurt oyo ezosunga bato ebele mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili ndenge tolobaka mikokoli lokola mokokoli ya manga ya voka bambumu ezalaka na mondenge bakaka bamikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo ezosunga bandeko oza na cancer ozoleka na traitement na oyo ya chimiothérapie liaka yogurt oyo ezosunga po ezosukola makila oza na problème ya foie ya barein olingi obongisa makila liaka mingi yogurt oyo soki olie etika ndambo soki mpo oza na problème ya po bana oyo bamitungisaka problème ya po bambume ezobima na nzoto ndeko nanga okoki mpe opakola yango bandeko na biso basalaka sport olingi ofimbisa nzoto obongisa makila na yo bandeko ya sport boliaka yogurt oyo mpona kozwa yango nimero ya telefone yango wana ya mama Rosette benga sala commande ya yogurt na yo partout ozali ekoya nango na poste yogurt oyo ndeko nanga meka potatola mama Rosette umela balobi benga na nimero wana ekosala bien makasi yogurt